Mbote na balandi nyoso ba mesala kolanda émission na bino Sembo le kakamoko na samedi à partir il y a 21h10 na chaîne na bino Kalankin télévision. Pe rediffusion ezali mokolo na dimanche na 7h toujours na même chaîne Kalankin télévision la télé vérité. To sengi bino to tombe no ne ba mesala ko balingala bonne année lamu mbula ezali to zali ko kota ezala mbula moko ya malamu pona ba peuple congolais nyoso pona ba téléspectateurs, il y a quelqu'un qui nous dit en tout cas, beaucoup de bonheur, Makama Kitoko et la Bisope Oyamabe, Tobo Sala, Nyoso et Kene Malamuse Malamu. Pourquoi aller là? Nazali Koyamba, Moko Yaba politique, Azali, communicateur, il y a Alliance pour la bonne gouvernance ABG, en sigle comme on a un déco désiré pas Sinae, Toko Beta, Masoro, Oyetali, parti ABG, déco désiré Mbote. Mbote de journaliste. Boninzoto. Santé malam dengozomo. En tout cas, il faut rappeler que Kambami et pas ya Ndeko Jonathan Bialosuka Wata, je crois, dans sa erreur. Au salaire au lobby pensa. Dans le lobby il fallait na loba. Elle a fait d'abaxi sous précision parce qu'il y a dans Azali Kamba, Azali orienté dans Italie vision politique. Bonina nous ABG nan. ABG parti politique dans l'ensemble là. Oui, ABG parti politique au Yangai. Oui, Kamba Mindenge Outi Kolobango, Kosembo Lango Malama. Na honorable Jonathan Wata, ils ont la santé malade. Donc, on a tout type d'élection, tous à serein, pour santé mon anabiat. Mikoleleki, Bino Bolobisi Bato, Bino la ABG Bolobisi Bato, Bino l'autorité morale, Bino Bolobisi Bato, Yango Toluka Kibino, tout me gossant, tout le ballon Makamo Zaï Kolobama. Est-ce que ça allait en solo, tout Babambi Bino Lanzoto, tout Zaï Lokuta, tout Zaï Nini. Na niveau na nous ya Kwango, campagne légale non négni bino personnellement au sein négni campagne légale négni na sepeli malamu ndeko journaliste négni o yambinga na plateau na yo na mutuna oyo tuni en rapport na campagne ngai na koloba avec précision en rapport na campagne oyo ya chef de l'état oyo biso topona lokola candidat na biso na cité mwana mboka Félix Chilombo. Avant de commencer la campagne, bien que vous tambola qui m'a moqué Miketi dans les fonds de la législature. Pour lobby campagne. On a appelé ça qui précise. Ils sont au bandela na BG parce que ça parti à proximité, tu vivras na base, tu ça la pré-campagne. Hein? Tu ko banda na pré-campagne. Pré-campagne tu ko. OK, pré-campagne président ya parti Yangai, honorable Jonathan Wata Bialosuka, atambola kwango mobimba. Akenda na 5 territoires pour na ko yebisa bana mboka que vision oya BG azanango akena simaya mukonzi ya mboka papa ya ekolo na kombo ya Fachi Beton na tawana ya pré-campagne azalaki na numéro 20 yesima ndenge mutu nyonso ayebi makenda popo kabaka akenda feshi akenda kahemba akenda ka songolunda aye kosukisa na chef lieu ya province ya Kwango c'est à préparer qui pré-campagne très bien a préparer yango très bien akenda ko préparer province mobimba très bien pour que mukolo élection ekoya Kwango mobimba ba yeba que toza na candidat kaka moko na président na présidentielle ezali son excellence monsieur le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ozali candidat union sacrée. Oyo azalaki candidat na biso ya union sacrée. Donc moi na mboka Jonathan Wata atambola ayebisa bato nyonso ba image ezali. Bato pe bazela kaka que le 20 koka pour que oya yebisa bango bakokisa yango population nyonso ya Kwango elakai na ba territoire nyonso 5 elakai ke oyo lokola yo muto yeko yebisa biso to lakio que toko voter oyo otindi biso to voter tozo ya malé mais na niveau ya Kwango balobi honorable Jonathan Bialosuka Wata ake akoluka ba provocation na niveau ya Kwango batumoli alobi makambo fallait pas loba aloba kinini qu'est-ce qui s'est passé asali matumboli na muto moko te monsieur le journaliste yango nde eloko mingi na yeli pona ko corriger babiloko wana nyonso balokuta wana pona eza lokuta ya matumboli nyonso o eloba makia ya lokuta na ko préciser que labo o ezo ko préparer matière première wana périmé
que personne ne peut consommer, ils ont la perte de vitesse. Moi, Namboka Jonathan Diallo Sukawata, leader ya kwangu, mutakoli kobo yangu ya zate réalité, amonaki musika, asali alerte, oyebi na ba circonscription électorale, oya siège moko. Bitumba non seulement, ce n'est pas parce que zalaka makasi, l'électeur, la population, après vote, immédiatement après vote, ce qui nani, abimi. Tous les ya territoire, ya popo kabaka, circonscription, ya popo kabaka. Et l'ombe, oya zalaka kuna. Nakotanga kombo na ye, honorable Jean-Pierre Passizapamba. Akende qui se représenter. Et puis, pour battre campagne, il y a chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo, na kati ya popo kabaka. Population va voter, va voter, va pesier yango lisusu na pete nyonso. Mais batu mususu bazoko utiliser kombo ya patriarche na biso, respect na patriarche. Bazoko utiliser ngo en disant que bango patriarche a nommé bango. Nde visionnaire Jonathan Diallo Sukawata l'honorable au président ya parti na ngai amo comme amona ke musikal babiloko ya bongo ma comportement ya bongo eza malamu te. Ko utiliser kombo ya patriarche na biso pour quand nommer bango babiloko wana ebendaka ba attention pour population ya bandeli ya masolo na oui azobenda sonner d'alarme abeti sonner d'alarme que population va voter mutu na bango ceux qui mbiringa biloko wana ebendaka ba attention. Et il en a appelé na tawana na sagesse oyo ye ayebeli patriarche na biso a calmer je na côté ya bato na ye o bazoke ne côté ka image na ye na ndenge ya mabe alerte wana sala patriarche ayokaki yo to ayokaki nde bato oyo bazoteka image ya mabe ya patriarche bamoni yango bien te nde bakomi koya kokosa makambo kokosa image yango eza nini o bango bateka mabe. Peut-être pour la banque, on les a bien. Papa, est-ce que député va nous marier? Député va nous marier? Député va voter pour voter. N'est-ce pas que vous avez l'élection? Vous votez pour député. N'est-ce pas résultat? N'est-ce pas résultat? Déjà, j'insiste, dans la circonscription, il y a siège unique. Et il y a avant. Même que Seigneur a publié, seulement que Batoaza préparé, va vendre la publication provisoire, il y a Seigneur, où est-ce a confirmé dans la cour constitutionnelle. Mais Bango Moko Bayebi déjà, dès que Bazala qui boye, Moutabimi, tel, le col n'a pas Kabaka, et Yebanaki déjà que Passizapamba Jean-Pierre élu massivement à Popo, avec d'abord comme président de la République Antoine Félix Tshilombo, numéro 20, na député national naye Passizapamba Mouka. Alors, Batu, Oyo, Bazo Tambisa image wana ba candidat Oyo, Bazalaki aligné na compte wana, Bateka image ya mabe, ya vie. Patriarche, Asa Moutako Sagana ete, Asa Moutaloku, mon photo PC limenia. Par le but au niveau de Keng, ni chef d'État, Salam Bino, ils allaient plus ou moins 75%. Par rapport à concurrent, bébé ou tek na côté, on a fallait pas le bango Tony. Balokuta, nous sommes d'abord les alokuta, corriger. Le chef de l'État qui vient d'être massivement élu na Kwango Mubimba. Moi Namboka, le leader Jonathan Diallo Sukawata, a sepé là qui pété. Parce que yépe azana katewana, a se dédouané a moni faible record. Il y a chef de l'État, na ville ya Kenge. Mouta publié résultat provisoire et ça seni. Mouta ça la tendance. La tendance on va publier, la tendance on va publier par rapport à score. Il y a chef de l'État dans la ville, il y a Kenge. C'est 75, c'est 37%, s'il vous plaît. 37. Moi, Namboka, Jonathan Diallo Sukawata, c'est pas dans l'hôtel. Attendez d'abord le coup, Oyo, confiance, Oyo. Moi, Namboka, le chef de l'État, je cite Tshilombo, Félix Antoine, Oya, PCBSO, numéro 20. Il faut te rendre quand même à sincère. Mais, que voulez-vous? Nakati a ville ya Kenge, score faible.
nde mwana mboka le visionnaire atalisi que eza bien te bo eza bien te mutu apesa biso confiance il faut biso pe tozongizela ye confiance balobi na kenge lokuta ezande honorable Jonathan ya losuka yende pena komo ya lokuta ezane nazo makameza na nzela te oyo nyonso bande de ba depuis obanda kotuna nazo ko démonter ngo yo moni lokuta eza wapi Jonathan ya losuka wata atambula kaka na sem alobaka vérité wana ya onde ezoko blessé na quand ya batu oyo batambulaka na lokuta. Voilà la précision il faut apporter na niveau wana. Siko bino personnellement poza ko se reprocher de loro mongote na ne bokitaki na niveau akenge kuna. Te honorable Jonathan Wata azoko se reprocher ne loko mokote souci ezaka ka faible score oyo chef de l'état a salé na ville ya Kenge. Mais lolendo na ye satisfaction honorable Jonathan Wata eza na place nini asalaki pré-campagne na uta koyebisa yo atambolaki na Feshi Kahemba Popo Kabaka Kasongolunda na bamboka ba secteur mususu oya Kenge même score ya chef de l'état eza kitoko makasi kitoko ba image ezali okoko senga ngo pour que bato ba mona yango batota la illustration comment kitaki na Kasongolunda comment kitaki na Feshi comment kitaki na Kenge voilà hein wana nyonso azokende koyebisa bakwangolais na bakwangolaise tango le 20 elingaki ekoka topona mututu apona Félix Antoine Tshisekedi comme président de la République yango pe bauti kosala kibokonzo ya zoluka kozwa sela batuso azonga ko bima balobi yepe seveza mobulu malonga teza mokuse honorable Jonathan a moto le la roloba te po ba sala ko sala ba fabriquer ne ba fabrikaka yo zo ko lo zo ka solité omoni mbe na sekeli azoko luka te omoni population ya kwangu ba 5 territoire wana balinga honorable Jonathan Wata balinga kaye pe basutena kaye il est écouté et mutunio sandimela kaye bato oyo bazoko loba bongo oyo babiloko ezouta na ba laboratoire wana place na uti oloba ke ba matière moko boyebi maka eza déjà périmé bato bakoli ko consommer ngote nde bato bazoko ka mutema pasi pona bango oyibe pona biso bango babimisa batage moko comme si baba parce que c'est quoi ça papa arrêtez un peu écoutez honorable Jonathan Wata de par façon na ya ko salela façon na ya ko vandela na base na yi bato ba porta kaye à se décréter liberté base population et un visionnaire na ba façon na ye nyos azoko forcer le côté et ça automatique c'est naturel et en tout cas les autres ne peuvent qu'accepter ça. Pourquoi? Parce que tant de yango il faut accepter la sagesse ya mo ina butu pe bato patriarche balobi ya zo finga zo tonga e makasa otanga aotonga patriarche makasi atikala en tout cas azaka na respect limenya makasi et pas patriarche honorable Jonathan Wata azaka na limenya makasi ezala biso moko ba disciple na ye ezala ye moko tozalaka na limenya makasi vis-à-vis ya patriarche. Mais il faut qu'on retenir le moko monsieur les journalistes oh bato sengeli ba comprendre RDC mboka na biso ezaka lokola ezaka na province teke kwango toza na 26 provinces na ko pesa yo ata bandaki sami balé misatu soki okene Équateur okuta ba leader bazali ba territoire peut-être Jean-Pierre Mbemba le président Jean-Pierre Mbemba mututu ayebi azaye mon côté okende okuta ba liaou bazakuna mais ça marche hein? On entend le président Bahat le président Vital Kamerhe mais ça marche hein? Le président Julien Paloukou avec Denzangi mais ça marche pourquoi pas au Kwango tout le monde ilinga ti ozolo ba ona mais honorable Jonathan Wata ye mingi pas à rappeler mais pourquoi lingi mbalo afai qui sukuna alors awape atipe je crois libaya on a dit ça ba eloko oyo ba bato bango moko bato baza kuto na perte de vitesse oyo ba yaki kokosa wato eloko bazoko yeba te biso lo ba ko sala politique faut ko sala na technique
politique, les politiciens, et ça, c'est pour des raisons stratégiques. Pour faire gagner les partis. Ndakende se représenter comme candidat député provincial na Kenge. Et puis, dans le Yoka Sport. Toi, Patrice, tu as vu ça, ma belle, ils ont provocation. Côté on a quoi tout. Fallait pas se concerter. Pourquoi il y a se concerter. Chef de l'État Antoine Félix Tshilombo azo télémélango. Biloko wana ma belle na bango ma tétété. Chef de l'État Antoine Félix Tshilombo s'il vous plaît. Pour le président de la République Congo eza maka. Congolais nyos partout à Kokende eza ma belle na yi. Honorable Jonathan Dialosuka Wata, Aza, Congolais. À mon avis, Kaza na base, na Kwango. Mais tu vas créer la sécurité par le bité. Il y a comme vitesse et les gaming. Vitesse et les gaming par rapport à Nani. Pour prouver exactement, on a et faire gagner les partis, des raisons stratégiques, on se présenter. Bon, on compare ce qu'on a sali, allez-y comprendre. Allez-y comprendre. Score qu'on a sali. Ceux qui sont honorables Jonathan, bakoliko réduire na kaka na moi na province. C'est un homme d'État. Azoko landa, azoko mekola, peko tsana misala jour et nuit, vision ya chef de l'État Antoine Félix Tshilombo. Akende ko se présenter kuna, je le répète, parce que Zamboka na ye et si tout peut kaza originaire ya Kwango. Et pour des raisons stratégiques, faire gagner les partis. Et aujourd'hui, bravo, parti est gagné. C'est qu'on va résulter dans des limités. Beaucoup de gens kondongwa nongwa, mais en même temps on va résulter au bima. Mais la monnaie aux assommons. Mais na yebiso kondongwa na wana eza bisote biso toza serein. Kondongwana eza batu oyo problème batu bino ba résulter les limités, bino ba nikoloba, bino boza semité. Bino boza ba sur base à quoi? Biso tozo koloba sur base ya réalité au ya terrain. Na uta tantôt ko yebisa yo que ba circonscription électorale o ya siège moko. Ce qui élection esili batu ba mi yebela ka déjà mutu abimi kingandi. Lokola na popoka baka, je le répète, pas de pamba Jean-Pierre Bouka Moutabimi comme député national. Et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, Fachi Béton, Azunios, na Popo Kabaka, Azunios. Donc, le problème est ça. En tout cas, tous les quatre émissions de Sembo ya Mokonalelo, vous avez on a monsieur Désiré Passia, c'est communicateur, il y a Alliance pour la bonne gouvernance, ABG en sigle, Azali Moko Nakati a parti. Oya honorable Jonathan Tabo Tikolanda ne tozali ko solana o etali makambo lekaki na kwa on a ndenge bazali ko indexer na ne bazali ko taxer makambo lobami ebele bamsu ba traité d'impoli bamsu ba lobby azo manquer na ba mikolo bamsu ba lobby atangate bamsu ba lobby ba fabriquer ngongane na ekokite ane mbango mingi ndo moni bandeko o toluka to meko sola to yeba un peu au bazoloba pour l'honorable Jonathan ils ont solo deux abattus la charrue avant le bonnet baloba la français makamaba kila c'est bien baillé ce soir na kati mais comme ça dit qu'est-ce qui s'est passé pour banoro makambo ils ont solo to lokuta na kopesa na lokumu na institution lokola IEC et puis ça lokumu pe fierté ya mboka na biso na bandeko nyonso oyo babimela kuna na ba étudiant nyonso basala kati ya IEC Nangai moko na honorable Jonathan Wata non naza fuya kuna teme na lobi na pesi lokumu na batutu o baza kuna lelo o babimela kuna eza institution munene na kati ya mboka na biso ya qualité pe et honorable Jonathan Dialosuka Wata aza fruit ya IEC maza gradué te lokuta munene aza licencié. C'est bon, on va éviter. Mais tant on va éviter, le mieux à faire c'est quoi? C'est de se taire. Vous ne pouvez parler que y a mon tour, oh yo yebi. Ceux qui ont yebi été. Les moindres à faire c'est de se taire.
Mais comme ils ne veulent pas se taire, il y a un raconter mensonge. Il y a un autre, il y a un pour Natalisa, Moukil Moubimba, que Waneza Lokuta. L'honorable Jonathan Wata, Yalosuka, les leaders ya Kwango. Aza licencié. Nakotanga ba formation mususu a salate na kati mboka comme libanda mboka. Maza gradué te, aza licencié. Mais na continuer ko kumisa institution lokola IEC. Na pesango lokum pelimemia parce que basi na mibali ba makakuna bazabatu. Pour la bine lelo na misala bazo sala ba preuve. Mais pour na bango je ne sais pas kotanga na IEC bango ba monia ndenge nini. Ah, c'est tout ça en tout cas. Et là quand on senga bango c'est de demander pardon c'est quoi là. Ko senga pardon. Comment on a institution lokola IEC lokola pamba. Mais na mukuse honorable Jonathan Wata ya losuka aza licencié aza gradué. Donc wana lokuta. Asala pe ba étude mususu. Ah, babuki lokuta munene. Asala ba étude mususu comme na kata mboka comme libanda. Mais na yaki te pona tanga biloko wana nyonso. C'est un homme d'état et il est licencié. Ah, au devancé ma asala ka pe ba preuve. Au devancé ma cancelanga ne désirait pas se devancer malobalanga yo moko le baza homme d'état. Azalaki député, sénateur, ministre, a occupé la fonction minene. Mais na quoi on le lui et le côté mon hôtel moko quoi dans la côté pour là azo lokalelo sous ça mais il ne pense qu'à lui. Il ne pense qu'à lui. Donc il y a des gens qui ont aller à qui par la population de l'Orota, ça n'est rien. Na lini na zonga na no sima pour na corriger le sous le kuta munene. Le kuta na ndenge nini? Comme quoi honorable Jonathan Wata fabriqué ba nomai ba lobi ba nomai sénateur en 2006. Est-ce que pour comprendre que poste ya qui sénateur respect na ba honorable sénateur Mobimba na s'incliner mais ba fonction poste wana pose à la sénateur c'est un poste électif. Monsieur le journaliste, pour comprendre que Mobimba sénateur na Congo démocratique oya yo na ngai qu'il faut bima na nzela ya maponani ba voter yo na ba députés provinciaux. Pour ça, il faut avoir étudié à l'Université libre de Bruxelles pour comprendre ça. Non, bref, sénateur et un poste électif. Batiaye et pas montouté. Ba votaye. Et Natawana, parti au Bangoba Lobela. Et Zalaka a 3 députés. Et il y a Bimana 4. Et depuis là, la suite, c'est parti encore donner combien de sénateurs? Mais lui continue. Parce que oh ya salarié soi-disant oh ya salarié du sénateur comme Azalaki comme Azali il avait fallu qu'à continuer comme ça la carte de sénateur il y a quoi d'après Bango mais pourquoi il n'en a pas fait d'autres Asali ba masala ba musunte après donc en tout cas ça doit être compris une fois pour toutes que poste de sénateur c'est un poste électif. Ba votaye ba nomaye ba votaye ba nomaye te mais après changer après il commence à compliquer mubeko amboka na biso et l'obité qu'il faut ba nommer sénateur et pour comprendre ça je répète qu'il ne faut pas avoir étudié dans l'université libre et ce qui est à Bruxelles pour comprendre ça c'est simple c'est plus simple que ça donc ba votaye ko voter et ceux qui toquent na hypothèse que ba nomaye et pas patriarche. Après, patriarche, je ne sais pas si ma casse de l'élo. Anomalie sous combien de sénateurs? On est le Kuta. Mais depuis après, l'honorable Jonathan Wata s'est fait élire où? Dans une grande circonscription. Tel que Bachangu, Bakengeville aujourd'hui. Vous comprenez le Kuta place des amis? Impact n'est à niveau à Kenya par exemple. Impact est où outi kolobela, à outa kozala sénateur, azala député. C'est développement. Ça c'est vrai. Pas hôtel moka muki à Tonga, il y a rien de spécial. Corriger d'abord, eza hôtel à Mukete. Pour la petite histoire,
Congo démocratique ezaki na 11 provinces. Tant que koma na 26, Kwango oyo biso toza ba ressortissant et comme pe province. Chef lieu ville, chef lieu ya province na biso eza Kenge Otosokolobe. Les visionnaires, les leaders incontournables, que vous le vouliez ou pas, réalité yangwana, inclinez-vous, acceptez ça et c'est simple. Amoni musika pour développer tes provinces na biso. Et sengeli biso moko bana ya solo ya province wana tout ça le beaucoup. C'est comme ça. Pour ma catégorie qui m'a limsana na catégorie visionnaire mais bilo ko na bata patriarche balingi angote. Pour prendre un patriarche pas ça. Mais c'est comme ça, mais c'est comme ça que en visionnaire et leader incontournable ya Kwango a montré que non, les noms sont comme province. Chef lieu ou ville na biso eza Kenge. Ceux qui batu bakobanda ko visiter biso. Ou batu bazo balekelo wana parce que ça ne sera pas baleka wana pour que ne kwete partout. Akola la wapi akoli ko melanin fils que moi je vous informe, messieurs les journalistes, que c'est depuis 45 ans que Papa Nabiso Nan Mousseï a Tongaba Hôtel. Tu vois, hôtel, ce qui est sous sa date de 45 ans, et que ça n'a pas norme, il y a les lotés. Et les visionnaires, les leaders de Kwango, honorable Jonathan Wata, attendent que non. Maintenant que nous sommes devenus une province, na kati ya ville la province, pour que Basse Kabisote, toute pierre nangai, contribution nangai. Na kena salananu na fiske ndako oyo soki ba paya baleki symboliquement akoki ko lala paisiblement wana akoki ko mela moi ji akoki ko lia moi eloko nde hôtel wana si quelqu'un batu nyonso baleki la kuna qui ne sont pas forcément ya Kwango tuna bango comme bazo ko landa biso émission yo bakoyi ba bengi ba yebiso que non ces gens-là doivent laisser Jonathan travailler. Parce que c'est un travailleur. Est-ce que c'est l'eau, monsieur le journaliste? Les autres ont dit aux anagères francophones. Ceux qui m'ont dit les anagères de Kinshasa, donc, hôtel, ils ont contribué, hôtel et à Jonathan Wata. Na kata ville ya Kenge, na province ya Kwango. Et contribué au développement. Et ils ont contribué à développement ya province. Oui, bah le ignorango eza kozanga kolinga province. Na o nyoso yo lobby a sali par rapport au tel investissement là eza ko se limiter tel qu'à la 30 $30,000 le dollar va nini ya zui. OK. Bah $30,000 bah fonction minier occupé, ça veut dire qu'il pouvait faire plus. Au moins voilà ça ko se capé ba la Kenge. OK, yeso que $30,000 no tel wana. Oyo zo ko pesa lokumu pe fierté na kati ya province ya Kwango. Particulièrement dans la carte de ville, dans la carte de chef de la carte de ville à Kenge. Ce qui est 30 000, il y a Pamba. L'équivalence de l'autre côté, Yawana, c'est quoi? Qu'on nous dise. Il y a ça l'hôtel, Moupayana, Moutono, Sazo, Lawana, Azo, Leka. 30 000, ok, c'est bien, on accepte. L'équivalence de l'autre côté, il n'y en a pas. Et non seulement là. Quant à dire à Sali et l'autre côté, ça énerve même à ressortir ça. Pour ne vous parler que de deux secteurs. Oyo, au monde va écrire wana, auteur nango, azam moko ya ba secteur wana. Honorable Jonathan Wata na kati ya Boko a tongi une grande salle en matériaux durables. Une grande salle pour bana ba salle la examen d'état. Oyebi ce que examen d'état ezo ko sala mo lié que bana ba kota na ba salle de classe mike. À Kotonga, je dis pas dans son territoire, pas dans son secteur, mais dans le secteur, il y a député Saniel. Dans le secteur Moussous. Dans le secteur Moussous. Non seulement ça. À Longwe Kakuna, à quel secteur, avec tout le respect, il y a patriarche Nabiso, Nadinga. Encore une grande salle. Pour ne citer que ça. Mais na kati ya Kenge. Chef lié à la province Nabiso. Capitale ya province ya Kwango. Oyebi que tozalaki na morgue te ce qui ne quoi koufi.
C'est humiliant, monsieur le journaliste. Ce qui me dit quoi, ma coquille ko kundaye na moment wane zate. Tantôt papa atikala na mboka. Moi nazana kishasa. Yo ba yebisa yo que papa akufi. Le temps au lukaka moyen au kendaka. Papa akopola. Wapi na kaka capitale ya kwangu na chef lié na Kenge. Et les visionnaires, l'honorable Jonathan Watt, leader incontournable et réel. Et le réseau qui a venu maman. Akeko Sala. Comme vous opécez. Réalité. Il y a des moutami pesi population batuma pesi. Lelo auto zoloba. Ce que mutakufi na kati ya ville ya Kenge. Bazali sous pressa okunda ete. Ona mboka boye na boy. Baye na ebembe na ye lokola na Kinshasa batse na morgue. Wana mutatongi honorable Jonathan Watt. Qu'est-ce qu'on lui reproche encore qu'il n'a pas fait? Na kokika na épargner yo pour ce que na tangé lui est belé ba image ezali ba inauguration ezali hein ba marché moderne hein wenze ko ya wenze atongi sur fond propre yo za moko ya bakavu na kati asa na suki ça allez-y ça il ne voit pas que son ventre, au contraire azamutu ya batu Andimakala Lanzala sacrifier même sa famille pour que ne fût-ce que Kwangolé Nyoso Oba Kutana Kina Yewa Leka Kina Nzela na ye azwa réponse ata ya muke na problème o ya kendeleki ya koloba ya kosunga to ya boyi. On ne peut pas les réduire na Babylone Kowana parce que je t'ai dit au départ que c'est un homme d'État. Mais babi kolia nezaka na famille na ye na bandeko na ye yom topa na kana babi aza orgueil makasi honorable Jonathan Watt très orgueilleux mutuma mimo na ondere mutuma maele koleka amona batu pamba yo le bingoni kolia ye moko na famille na ye depuis azala sénateur député entourage na ye okotanga mutu moko ya famille na ye te. Respect na honorable député Oyo Basale la Kango. Mais je dirais qu'il est peut-être le seul ou parmi les deux députés nationaux qui basakana pas cabinet na bango et lesquels cabinets composés ya Batouya 4 autres territoires ya province na ye sauf son territoire sauf son territoire de Popokabaka. Mais contrairement à cabinet par exemple, il y a patriarche. Tu peux faire la comparaison honnête. Honnêtement. Est-ce que Nao nous sommes isolés? Bah ben il y a un patriarche, bah solité pour la dissiper bah malentendu pour comment écrire les zongi bah on va avoir politique, on va avoir visionnaire, on va avoir patriarche, bah nesika moko. Bah on ça né. Azalaka na uta ko yebisa yo ke ti lelo azalaka na limemia vis-à-vis ya patriarche na biso azalaka na respect makasi alerte o ya sala faisant appel na sagesse na sagesse ya patriarche yango lelo ba disciple ya de faux disciples d'ailleurs o bazo ko rendre bon service na patriarche babalo liboyi. Je ne pense pas que bangomi ba les problèmes ezali. Est-ce que depuis que patriarche Azawana, président de l'Assemblée nationale, si Yoka honorable Jonathan Watt aloba contre ye, parce qu'à Alobak, et puis à Alobak à l'Assemblée nationale, si Yoka aleki la micro alobi contre ye, donc tout ce qui se raconte derrière lui, et ça kakalukuta. Belé aujourd'hui on va pour baloba linga la paix milingi mapa maté c'est que moto moza quelque part na nyoso wana donc ba inventer ba monika bon il y a comme na boule à remplacer patriarche papa au moni na moment auto komi réalité est que il faut que ça la humble kondima ndenge makambo ezali kondima nini lelo kondima nini nazo yebisa yo nazo répéter pour na lobaki yango déjà lelo natangela kyo quelques provinces
Ce qui est en Équateur, président Jean-Pierre Bemba Zali. Mais Boza n'a pas liaou. Ils évoluent. Bazo conjugué fort bango nyonso. Pour nanini, non seulement pas soutenir, ndenge ba uti ko faire élire chef de l'État moi na mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais ba tonga pe province na bango. Na uti ko yebisa yo président Bahat. Na président Vital Kamerhe. Ce qui par exemple, moko atongi hôtel bango ba critiquer. Mususu kuna atongi WC par exemple, WC public, ton marché moderne. Okuna atongi boy. C'est comme ça que la province doit évoluer. Na babiloko oyo te que obundisa oyo azoko sala n'infiske na mukie oyo azoko mona. Aza mutu qui mérite le soutien de tout le monde. Babiloko bazoka azoko luka te réalité mutu ezo sala que pour la bilo naturellement azo matalikolo nenge nzamba zo sala na base makwangole nyonso eza réalité faut qu'on dimango papa mayele na base obi tango akendeki encore une autre phrase tango akenda na pré-campagne mutu akenda avant président Vital Kamerhe eloko moko elobama na kenge président Vital Kamerhe bayebisa ye na bana kenge biso tozana eloko te na kwango pona bila ya chef de l'État. Président Vital Kamerhe qui me suit en ce moment, qui me suit en ce moment, ayebisa bana kwango to bana kenge le 20 décembre 2023 au ezokoya bokoti sa chef de l'État Nyongo Olandi, c'est-à-dire bo pesa ye ba voix bo voter ye bokoti sa ye Nyongo. Ce qui bokoti si ye Nyongo bongo botala mandat oyo soki akosala bino eloko te akofuta Nyongo. Et l'honorable Jonathan tango ake na pré-campagne parce que mkonzi mboka wana fakende mkonzi na cadre ya leader l'écouter celui en qui après Dieu les Congolais croient. Vous avez patriarche akei koloba le 20 ezokoya na koyebisa bino numéro bakotia ye na seni mais kombo na ye kombo eza kaka moko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo faci béton le 20 bokotisa ye Nyongo biso na province ya Kwango fotokotisa ye Nyongo boyoki bandimela ye ayebisi bango bo cette fois ici ceux qui bokotisi ye Nyongo il faut bozala pe na bana oyo muntu oyo abanda kosenga ye Nyongo wana papa Nyongo efuta makabo ete okotisa Nyongo il faut suivre ça eloko wana pona kwangu côté ya bana nde komisiko matata papa te wana ekozala matata te parce que eza matata te tere base lezo kata makambo réalité ezokata makambo bopesa ye bana bopesa ye mwana na niveau national niveau provincial bopesa ye bana banda ko rappeler ye mukonzi mboka donc litoi na ye mes respects na chef de l'État Antoine Félix Tshilombo encore une fois de plus grand visionnaire tango aleki na kenge ye moko chef de l'État lobi bokotisa ngai Nyongo mais bopesa ngai pe bana oyo baba o bakozala litoi nanga munoko na bino litoi nanga eye kokutana na maloba oyo visionnaire le leader Jonathan Wata aloba oki ba trois personnages Jonathan Ngeliwana et loko wana ça dérange les autres donc en réalité eza guerre ya leadership te réalité eza que il est là et nous devons accepter un passage et le vieux le rôle eza guerre ya leadership te tolobani ezali passation naturelle ezali kosala mais c'est naturel na niveau ya Kwango papa comment ye akota na guerre na patriarche na biso ça n'a aucun sens mais comment ye pas ko ça atayo moko a lobby alors obenga patriarche a ébissé la discussion il y a lobby boy a dévancer penser à patriarche parce que nous ce qui a partir un message
message ba mo lokola ye awelisi aza rogo lolendo et sika message les journalistes et pas na biso baloba ke sika mukolo azali makila et panzanaka biloko oyo ye aloba biloko honorable Jonathan Wata asalelaka alerte oyo abengela ala musi milimo oyo abengela sagesse ya patriarche na biso. Mais aujourd'hui il y a des désordres comme la circonscription à Popokabaka. Comment ba électeur nyonso ba moni ke mutabimi pas de zapamba bino botiaka ba désordre bato baza na insécurité na babiloko ya loba avant. Vous comprenez ça? Voilà, donc quand je dis que visionnaire mutu moko amonaka musika makambo ya loba avant ezokomona. Voilà, aloba chef de l'état na kwango fois ba voix nyonso mais bisika nyonso ya lekela chef de l'état juba voix nyonso sans problème. Tozu ango nyonso tout na kitunga ya Félix Tshilombo wo mais avec tir avec regret que place ndeko mususu wana azolobo bango bakene ko tambola na kati ya ville ya Kenge de faible score wana oyo ye moko pe honorable Jonathan a se dédouaner te oui pas moko ya oui po ye moko pa za moko mais a regretter ango est-ce que ça problème est-ce qu'a commis seni ou seni muta publier kiango chef de l'état appelle ça biso patriarche azawa et na moment où il y a élection qu'est-ce que nous avions de plus à donner au chef de l'état si ce n'était que toutes les voix du Kwango et en particulier où il y a quatre villes et à Kenge beaucoup de seigneurs ça m'a bêté ceux qui ont lobby on m'a bêté en regrettant on m'a bêté. Comment on a acceptons ça, voyons comment corriger c'est tout. Comment on a désiré pas si Moko responsable de communication au niveau Alliance pour la bonne gouvernance parti ABG avec autorité morale honorable Jonathan Bialosuka Wata autorisé Robert Masolo na ndenge makameneka ki na niveau ya Kwango puis na Kenge na pré-campagne et puis na Lobami kuna pour ma Lobama qui est belé. Lobami est belé à moulé qui a zo manqué ya zo manqué l'équipe incompréhension de ngoto luka ki bato ABG ba pesa son nom d'éclaircissement na makamunyo sur Lobama qui sur autorité morale na bango état d'esprit ce qu'on nous a nini ya ba base ningo lobby base oya BG nyonso toza serein et toza calme avec un regret ya comportement ya bandeko wana mais lelo nde na ye koloba comme ko corriger balokuta wana nyonso koyebisa bandeko ke na biso moko na ngai mutu nazo koloba na bandeko mususu baza na plateau te ko banda na honorable Jonathan Wata tous topesaka limemia na patriarche na biso tozana bango mibale misatu nalingi otala caméra opesa message na bana Kwango na bana Kenge na ono se lobami eza lokuta eza solo tozani otala caméra opesa mon message oyo nyonso elobami na kobanda nanu kokumisa kopesa lokumu na chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le fait qu'a visite à Kibiso comme a visite à Kibiso yango topesi na Kwango o kaka tozo ko regretter wana etale biso faible score ya sali na kati ya ville ya Kenge wana tozo ko regretango mais de reste lokola leader ya Kwango Jonathan Wata atambola partout au moins score o yezo ko pesa ma o epesani Popokabaka Kasongolunda Feshi Kahemba na une autre partie ya Kenge score est très bien to si maloba o mukonza mboka alobaki to pesi yepe population base ba pesi yepe bana na nzela ya maponani na nzela ya nomination te o tozo zela ba résultat nango base za sereine ba pesi chef de l'état na Kwango na ba base na nzela ya maponani ya nomination te o bandeko musu ba oyembela bana oyo bakobanda ko rappeler et pas chef de l'état kolobaka tokotisa yo niongo tala masolo ya lelo toza tala nano masolo ya niongo
eloko wana esalami biso to se remettre kaka na succès ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na koyebisa bana nyonso ya kwango ba papa ba mama oyo basalaka na Kinshasa comme bazo komba bakozwa occasion ya kolandanga na intérieur que respect makasi. Je dois souligner une chose. L'honorable Jonathan doit du respect. Non seulement du respect, na reconnaissance na patriarche uniquement pour expérience politique. Pas makambo ya ba étude do bango balobelaki. Wa nyamu nyamu bango. Ko katangi sayi. Non. Parce que tant patriarche a été zonga na exil na ye en 2003, c'est encore un maçon, ce n'était pas en 2005. C'est lui, Jonathan, qui organisa l'accueil. La réception. Oui. Il y a patriarche Nabiso. Kouloutou a zongi to ya. Kouloutou a zongi, c'est frère même. Même pour animer ces partis-là, tant on va passer ses responsabilités. Il animait ça avec ses propres frais. Na poche na ye. Atikala ko yiba mbongo ya parti wana te. Ezala wapi na maboko ya nani? Ezala combien? Et depuis qu'il est parti, équivalence ya oya zala ko sala sur ses frais. Qui d'autre l'a fait? Donc on se za lokuta, tous à la boumoko. Élection eleki, ba ponami ba bini, tomi pesa biso nyonso et pas seni mutazana makoki wana ya ko proclamer ba résultat provisoire na sima cour constitutionnelle ako confirmer. Bandeko bazoko yemba ba nomination na sengi avec tout le respect na patriarche na biso a calmer bango l'esprit. Batika ko bebisa komba patriarche na biso. Aza mutalokumu. Nous lui devons du respect. Ce que nous avons na moko na nzela en tout cas na koyebisa que nous devons du respect à notre patriarche. Toza na bango mibale misatu te. Toza serein, toza kozela publication. Lobi na lobi awa. Il y a chef de l'État qui pona kwango. Na comme sénité mais pona kwango. To yebi déjà que Moutabimi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président de la République. Réélu massivement. Par rapport à biloko euti na terrain, lokola ba popo kabaka, lokola ba kasongolunda, ba feshi, ba kahemba, voilà. Merci beaucoup Ndeko Désiré Passy, communicateur il y a Alliance pour la bonne gouvernance. ABG en style Oyezaïko Kamama Paya, honorable Jonathan Bialosu Kawata, Touchko Mona, ton explication, Misala Mien Sali, mais Neto Lobaïka, équipe à Kanan qui nous a pessimisé invitation. To kitana pe na kenge to tala lisusu o ba lo ba so keza ya solo to ezali ka communication. Merci na Ndeko Désiré na onyoso. Merci beaucoup monsieur le journaliste, mais na kenge déjà zala na yo bienvenue parce que là la hôtel est bien. Ce que pende comme quoi je les kama ya mala ya mabe ka kufi ba ko tsena morgue ba œuvre ya Jonathan Wata. Ce qui peut que na secteur ya dinga na secteur ya tel o que no kuta ba bana ba sala examen d'état très très bien ba. Moto moi mon cousse capital fondateur na bilo za bangolete po bino. Encore un autre mensonge. Non, pour votre histoire, parce que Kendana nous connaît. Ba village na biso nyonso. Muntu nyonso a se réclama kalunda. Oyo nyonso a se réclama kalunda. Sous Sendekuna. Biso ba village na biso ezoko partager ba le même nom que ba village où ezana Angola. Zwa suka banda les cas Popo Kabaka comme chef lié à territoire. Ce qui opousse à partir de Isoma et tout consort. Bamboko est un ngambu. Est un ngambu ya Angola. Donc on a pas sala misala. Même maman ya patriarche na biso. Tout est bien. Donc côté kuna mutako yoko tindika yo la précision autopé ça. Merci na équipe nous soit canal qui télévision. Et ça doit être noté. Merci beaucoup na Mike Amwaka la réalisation, sans oublier Koupar Bola, Veille Ambata, Gimputu na niveau régie, Pati Sumbo na niveau web, émission Mbotolanda. Ce que je sais ali numéro zéro c'est beau comment. Donc comme ça et pas Ndeko Désiré, ça Rozonga pour la Rolobama tous na Italie, situation na bino.
bandeko no sur YouTube ou tu Rolanda oza masolo mboka to beti pona ko meko pesa précision na ndenge politique pesa ko tamola na mboka na biso. Merci na yo ndeko Zulu na confiance, merci na directeur de Makalaki télévision na profiter na 4 émissions pour nous souhaiter les vœux les meilleurs na bino nyoso na bagné bandeli ba téléspectateurs Kanakin na ba konza Kanakin mbula yoko banda ezala mbula moko tokota na kimia na limemia po tozana besoin au sala makambo ya minene polo abatela ngai pe veut le meilleur na patriarche na biso. Merci. Merci beaucoup, messieurs les journalistes.